Baindo Bola Muka. Mboto mabota mabino, mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo, mbote na bino bandeko yonso boyebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo Bola Muka. Tomeseni koloba ekoyaka o mabota mabino na tina seyo kokoluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basuvatoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yetonda nkita tarantina ne songia nzila fumu kusukia mzala mpanda na ngola baye lisusu kokoba bongo misala ya 1921 mponi nite bangunza kati na religion africaine futu konfumu kimbango baye lisusu kozongisa moindo na isika abungela tarantina manaka mabiso mabiangami bongo Baindo Bola Muka tokolikia mwa ntango mwa mikolo penza edwi to monanaki lisusu te kasi tokolikia misala mikangaki mwa mingi nde salaki to monana penza te mwa mituna mikomami mwa mingi bandeko mosusu bacholi bandeko mosusu bakanisi kokima bakanisi kobanga balobi bolobaki mingi prophétie ya 80 président sika Emmanuel Shadari to komi na 5e président ba prophétie kokisami te basusu bakomi batuni mituna bongo sika biso batotondimela ki prophétie ya 80 président lokwa baponi Shadari tondima to tondima te mituna mimike lelo tango mosusu tokokoka te kokombolo bongo bamituna babino kasi na mwalo mbango kopona dauphin kopona Emmanuel Shadari bolandaki ne songia nzila na matea ya mongo Kongo kolimbola tata kaka bepa ina biso bato moindo soko sali testament bakanisi ozeye kobenda liwa bino bandeko bozena mikili ya poto boyebi testament sale makatango mosusu 30 ans 40 ans avant tata zena nzoto makasi azeye kosala il m'a préparé testament tokolike betisa bato mabaku te omoni lelo bato bati kombo ya mfumu kimbango na théâtre ya mangobo ya zwezwe emingi mpo ya makambo matali politique lelo bato basakaneli fumu kimbango pona maye matali politique lelo bato bafalsifie prophétie ya fumu kimbango pona maye matali politique bato basakani na nesongia nzina fumu kusukia muzala mpanda na ngola rien que po ya prophétie totilaki bino bokala ya nesongia nzina fumu kusukia muzala mpanda na ngola na 2000 na salle culturelle il y a zo tango yo fumu kusu alobeli prophétie masanga nini ya boindo masanga nini ya muyesu o lelo tokomi komona na ba muyesu batelemi balobela prophétie en fumu kimbango ezalaki na 4e président te kasi na 5e président soko boti 5e président ba facteur ya 4e président akozwa bokonzi na bomwana 29 ans président Kabila dui pouvoir soko boti prophétie na 5e président jeune nani ye boko pesa pouvoir po balana na prophétie na maloba yemfumu kimbamba ako ala doué calme eko balena na nani tokolikia lelo bato bakomi ba donneur de leçons bato bazeko pesa nane songia nzina fumu kuzukia munzana panda nangola leçon ya bonfumu kimbamba tokolikia lelo tokomashe bamote soko kombo ya fumu kimbango efandi na sommet soko kombo ya fumu kimbango lelo bimina na makadame na ba grande route mituka yonso presque oyo kokendaka nzela ya Congo Central bandundu bakozanga te effigie ya fumu kimbango mosala ya nesongia nzila
oboya ou pas. Il y a 25 ans passés, 20 ans passés, le pasteur basé koyemba na église. Depuis qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Wana basé ko tia kombo ya mfumu Kimbangu. Ba pasteur na ba église. Je connais le nom de Kimbangu. Depuis qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Mais les gens ba pasteur balobi to reconnaître que Fumu Kimbangu azalaki motindami. Il était un prophète. Mosala ya nesongianzila. Toyebi ke bino bolingaka tozwa bosembo tobomba tozwa lokuta totia bizeuzeu mpo ya koloba na bato te tolobaka bosembo zena ntina te batia yango bizeuzeu pe lokuta ta soko kotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta tozonga vers les années 2000 2001 2002 bato nini bazalaki kolobela makambo ya Mfumu Kimbangu bakolobela te po babomelaka yango bato lelo bato bakomi kosepela na biso lelo na ya lokuta na ya bosombo soko afandi na zeko koleka bi o moninga nanga tokola na ye oyo peti na ngai nazaki kopesa bilamba na ya solo na ya lokuta mpo sango ya Mfumu Kimbangu ekomi kozwa en plaire tango toalaki sango ya Mfumu Kimbangu bato bazali kobangela yango. Nous étions considérés comme de fous. Bato ya maboma. Bademo baboma biso lelo lobi mosika. Nani ya fingate. Tozeko prone bondoki. Fumuku soit telemi batali samandoki. Totila bino bokala. Ba debattre. Na ba pasteur po ala kisama monene ya Mfumu Kimbangu a débattre na ba bouddhiste a débattre na ba islamisé po ala kisa rien que bozindo pe bokasi ya Mfumu Kimbangu wana bandeko ya BDK bango bateya kakutu plus longia congolais mwanda semi yende kwatulendo bino bandeko ya BDK bokokakola ngate boyebi tango nini bino botangi Mfumu Kimbangu kala te awa. Église Kimbangiste depuis Kalabango bazala ba chrétien. Wana ngatende na kolobela bango bango moko ba mibengaka ba chrétien. Donc kombo ya Mfumu Kimbangu lelo bolinga te pona ba positionnement politique. Bozwa eteni te nesonganzila zeko sala mosala ya lobiko ya loposo moyindo. Ata boboyi 4 hommes président, ata boboyi prophétie. Pour les lots, bato bakomi ba donneur des leçons. Bato mosu bazé kozwa kombo ya Mfumu Kimbangu lokwa slogan. Toloba yango na ba manaka eleka, goliko somoko ajoi mwa molonga ni na ye, mikolo wana okwa bolingo ya sike kopelaka, soko tuti libaku, akangi kombo aliyanga na ye. Atiki na mafuta zeko kalinga soko mbolongo soko loko nini, atangi kombo aliyanga na ye. Te Mfumu Kimbangu état d'esprit. Mfumu Kimbangu azé slogan te. Mfumu Kimbangu azé slogan te. Soko diko tangiye Kimbangu. Obeti libako tangiye Mfumu Kimbangu te. Mfumu Kimbangu état d'esprit. Lelo bato bayebi bo Mfumu Kimbangu na miracle. Mfumu Kimbangu ala pumisaka bibembe. Mfumu Kimbangu amonisaka ba aveugle. Est-ce que yango ezalaki message ya Mfumu Kimbangu? Esika nini Mfumu Kimbangu ateyaka bato message na ngai na yei kolamusa bibembe ko monisa bakufi miso ko telemisa ba bonsono esika ni te message ya Mfumu Kimbangu ko jwa baindo na mabele ya boumbu ko zongisa bango na mabele ya bilaka pe ya bosongo yango wana message ya Mfumu Kimbangu role ya Mfumu Kimbangu kozwa lisusu baindo na mabele ya boumbu kozongisa bango na mabele ya bonsomi epai kani tata apiali likolo na se akoyoka na lisusu malonga na baindo lelo nazali koseka moto mosu abengi oyo tango mosusu ayebi kombo ya Mfumu Kimbangu mpona manaka
nesongi nzila basali na baindo bolamuka lelo bakomi ba donneur de leçon base kopesa leçon fumunkusu ifaraki alobela boye fumunkusu akokaki koloba te 4 hommes président fumunkusu akokaki te lelo okopesa fumunkusu mosala lelo kolakisa fumunkusu kolobela tango alobelaka fumuki mbangu me bino boyebi ebele bobengaka endoki antichrist botraita nesongi ya nzela de tout le monde te tokolikia bapositionnement politique ekumba biso na libunga te ekumba biso na libunga te po esika tokomi lelo ntango mosusu mpe bino bandeko bokokaki kososola pour 500 sièges na députation nationale 16 000 et quelques candidats toke na députation provinciale pour 700 sièges 21 000 candidats bato yonso bayiba malamu na politique bato yonso bakei kolia na politique nzoka nde yawa na bamanaka ya biso baindo bola mukatolobaki nous n'avons pas de politiciens président de la république alelaka kala aze même pas na 12 personnes akosala na bango basé kosala politique yango tozongi lisusu na discours à chef de l'état esilikisaki bino alobaki regret na ye akoki te kotransformer homme congolais bapoliticien bozwi yango boluki bolamba yango ndenge bomeseni kolamba koloba n'importe quoi fingi peuple congolais bazalaki baniaou alingaki abongolo bongo banani te boyebi ke cerveau ya peuple congolais détruit wana boyebi yango ata bazwi bino bandeko ya mikili ya poto nalobaka yango mbalombala bosembo zena ntina te bati yango bizeuzeu lelo babugumese presque yonso ya vile ya Kinshasa bana ya poto botala ba commune tokolikia posezete to s'attaquer na ba individu mais biso tozongaka na source esika tokei kolobetelo ya bapaya etelo mondela kumba est formé soko ba vaurien raison pour laquelle bon mais politique 4 ou 5 diplômes basés kokoka koloba ata momo côté pour ya bolamu ya peuple mondele a confisqué a tangana makasi mabele ya Congo Afrique yonso sous contrôle ya mondele charte de l'impérialisme ba frontières est divisable soko divisible na volonté na bango aucune banque ekoki contenir montant moko dépensant 2 millions de monnaie mbongo yonso ya ba dirigeant politique na bamboka on ne parle jamais de génocide esika ba intérêt ya bango ezali wana to tanga yango ombala peuple congolais peuple africain ba yebite kokota na kati ya etumba yezingeli bango mpo ya bango ko répéter lokola bande magnétique au mondela zeko kotisa bango soko mondela lobi président na bino génocidaire bango ba répéter président na biso génocidaire soko mondela lobi président na bino assassin bango ba répéter président na biso assassin peuple libyen répéta ki yango peuple ivoirien répéta ki yango lelo peuple congolais basé ko répéter. Nous n'avons pas de politiciens. Nous n'avons que des marionnettes. Sokoto aki na ba politicien. Tango président de la République a sali révision ya code minier. Na opposition ba ndaki ba kota na sima. Po wana nde bolamu ya peuple. Wana nde bolamu ya peuple. Mais motako tombola mongongo te. Président Telemi alobeli mandat ya MONUSCO. Lelo boze kotanga 17 ans ya président Kabila asali eloko te. Po nini botangi pe soko 18 ans ya mandat ya MONUSCO te. Na ebele ya budget leki na budget ya mboka na biso. Mpo nini botangi yango te. C'est l'unique personne à battre, c'est le président Kabila.
tokolikia peuple akoma mature lelo matondo na bandeko ebele bakomi kobenga biso basosoli ete tolobaka te po président Kabila apesa biso misolo tolobaka te po ya kosala plaisir na moto yoko tolobaka mpo moyindo esengi atwa bonsongi tolobaka po etumba ya nesongi ya nzela alakisa bato nzela pe bonene ya mfumu kimba ntango tolobelaka boumbu omoni lelo eze pasi mpo ya biso badonneur de leçon bato mosusu bakoma koswana na batelevizio soko ndeko ndombela azali koleka boye ya vimbani ya pasuka te bokopasuka te me toze kopekisa bino kosilika mpo AVC ekomi bokosala ba AVC ntango tozalaki koyebisa bino immaturité ya opposition congolaise bofinga bochola mabe me bomoni na Genève babotoli bango ba telefone mpo mondele impose bango candidat ebandi mbula nini opposition esangenaka te na 2011 président Kabila alaki opposition abi ini ou pas na kobattre bango bakokaki kosangena te lelo mpe bakoki kosangana te opposition ezali na elakeli opposition ezali na elakeli bino bosilika to te opposition eyalaka na elakeli me te lelo nzambe depuis baswana na opposant na ye mpo nini ayina satana mpo satana mitiaka opposant te bino nde bokomi yango na mokanda na bino biso osimbaka te opposition na nkota na biso eze te un opposant na lingala na kikongo na swahili na chiluba aze te bokokoka mpe kodefendre yango te me botala boobserve nesika bosilikaka moto ya mayele alandaka ayokaka boobserve politique ya Afrika opposition ezalaka mpona kofrene élan ya mboka epai na bango bamibengaka bagauche na badroite basala badémocrate na barépublicain baproferaka mingi kobenga na bongo mpo gauche azalaka ennemi ya droite te droite mpe idem azalaka ennemi ya gauche te na ndako nengo ato goli kosaze sexe opposé ya yo mobali maze ennemi na yo te kopesa mpe koyamba nde bokosala foyer me bolandela bapolitike totangaka ombalombala opposition na Afrika eze mpona kofrene élan bonne marche ya mboka lelo esika ye tokomi toyebisaka bino soko toyaki na opposition mati douane ya République démocratique ya Congo douane plus cher au monde nano balobela te toalaki bokomela biso bobengaka opposition te bino bolobelaka opposition te tozalaki na conférence oyo ezalaki kosala état ya mboka mpo tolobelaki esika touti esika tokomi mpe esika tozali kokenda invitation ekendeki epai yonso na opposition mpe na majorité yango na zongi na esika na kotoloba tout à l'heure nous n'avons pas de politiciens ata soko boko voter ata soko boko élire bango te bazali kokota wana bateki mapango basala bafiche basala soko banderole basala oyo bakosala na campagne lelo bazongi nazalaki koloba yango lelo ata bayambi bango na wese bakondima solo ya zongo mpo bakomi na posa ya pouvoir mais nani alobela peuple tobengisa bango na conférence eze pasi mpe mawa malamu bakenda conférence soko bolimbisi bakenda concert esika bakobina mindule mais sika bazali koluka bolamu ya peuple bango bakoya te mais interpelaka bino te
tolobela kabino te. Toloba na bino mbalo mbala. Moto alingi kozindisa imbwa na ye na mai akokoselaka ye maba. Qui veut noyer son chien l'acquise de rage. Bato wana bayebi pourquoi. Baluki échec ya président Kabila. Na bamanaka ye tolekaki tolakisaki bino. Papa lokwa papa Kengo. Soko azeko tala tel alon ndenge président Kabila azeko kenda. Bazeko luka kozindisa ye. Bazé mitema mabe. Tolobaki yango de vivant ya papa Tshisekedi. Boye besika mboka oye kufelaka. Lelo Boulandi bauti kokanga soko chef militaire ya Centrafrique kuna na France. Meto tuna kabino moto nini akokia sala rebellion soko loposo pemba parene yete. Mandoki bakoteka ka wapi. C'est ça. Moto moindo, moto congolais oyo président Kabila lobaki regret na ye. Akokite ko bongo la moto wana peuple africain na kati ya christianisme osé et l'autre côté inutile. Yango soko ba pesio mandoki babi kenda ko bomande ko na ojoyo ye ko bo. Irresponsabilité à opposition. Ba signer ba contrat nini na mondele. Soko bazé ko bunda po ya peuple congolais. Po nini makita yonso libanda. Moïse Katumbi Motu parrain ya ba politicien congolais. Jean-Pierre Bemba oyo uti komona 10 ans il y a injustice ya mondele. Ma la grande surprise moto il fallait qu'il abima aya tonga lisusu boyokani. Oyebi lelo ba politicien non, c'est-à-dire na koma kana esika moko na lobi peuple congolais on dirait peuple sans cerveau. Lelo bato ba redonner lisusu confiance na Jean-Pierre Bemba na bita après 10 ans. Jean-Pierre Bemba zalaki président, vice-président na période 1+4. Vice-président chargé à finance. Accord Yamboudi ba signé yango na période de Jean-Pierre Bemba. Et futamate po nini ye opposant. Oya salaka na souci ya peuple. Toleki wana tokei na ba élection. Entre le 7 et le 9 décembre, ce qu'on a bossanité 2006, après l'élection, président Kabila, Marcelin Chichambo, Lelo Vital Kamerhe, Bakenda Kotala, Jean-Pierre Bemba na résidence privée na ye. Tel alo balobate masolo basolo la na ye. Baye bisa bisote. Mais tout ça la kabe élection. Jean-Pierre Bemba na souci à peuple. Tout ça l'élection a échoué. Andimi échec. Ma boy. Brassage ya milice na ye. Azalaka. Président, soko sénateur, awa na République démocratique ya Congo. Mazalaka na milice na ye. Basoda na ye privé. Boyebi abima ndenge nini. Tango engindaki bango bazalaka protégé. Nzoka tango mosusu soko andimaka armée na ya yaka na bango bakota na armée nationale na FRDC tango mosusu nde bakangaka ekuna esika kimate. Ezeko servir bino leçon te. Lelo ba politicien ba ye lisusu apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Tutunaka ba ministre ba gouverneur nani azata na mokala ya bilango ya kolese la peuple
nani azi ata na mokala oyo akolesela peuple congolais. Tango esengi ba défendre le peuple, ba ko défendre le peuple te. Tango esengi ba manipuler peuple, ba se servir na peuple kwa ba bouclier, nde sika ba ko zwa peuple ba ti liboso. Lelo Rossi Mukendi azonga na si ya mabele hein. Martin Fayulu akei kotala ye mpo akosa lisusu bato. Mais moi si na ye bisabino boti ya micro. Combien des opposants bakendaka ko rendre bango visite? Rossi na si ya mabele, moi si na bana batikali. Pona libela bana wana bakozala ba malheureux bazanga tata. Mais tango bazalaki koluka ko se servir na ye, Rossi azalaki très important. Pour fouetter les maliboso en ganga. Lelo, moi si naenda zeko comprendre que azanga mobali. Bana na yende lelo bazeko comprendre bazanga tata. Mais ba opposant ye babimisa ga libanda lelo bana na bango na mikili ya poto. Lelo bazeko bunda lisusu. Badzwa lisusu bokonzi. Bako bakolia. Botambola na ba cabinet ya bakonzi ya lelo. Tango na lobaka opposition pe majorité. Secrétaire a kozala moto mosute. Soko likango na yete petit frère, soko petit frère te petite sœur. Mais tango ya kobunda petit peuple nde abima libanda. Tango ya kobunda petit peuple nde akenda ko finga la police, akenda ko provoquer, akenda ko tumola la police. Biloko wana so partout. Yango torobaka sans Fumukimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Sans Fumukimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Oya zena vie contraire à Yafanda tolakisa. Lelo ba gilet jaune bazeko paralyser France, bazeko paralyser France. Média soko ba chaîne internationaux etikali libanda ya réalité wana. Wana bakolakisa te soko yalaki awa mouvement yeba juillet jaune basali na France Belgique kotumba mituka kobuka ba magasin elingaki ezalomba lombala ko dramatiser bango wana na Strasbourg ba fusiller bango armée yo sont mobilisés mwana mobali wana esengi ba joyeux vivant to kufa donc so bakoki ko joyeux vivant te bako tirer ye wana moto akoloba te droit de l'homme est inexistant, droit de l'homme est inexistant. Soko yalaki biso awa ba brandire bankufa bibembe na biso mokili mobimba po balakisake moto moindo azena ino nyama. Soko yalaki pa na biso nde baze ko revendiquer loko moko batumbaki ba pune na banzila wana balakisa mokili mobimba bomona conscience ya bayindo lokole kwina epa ya mwana ya Nzambe mwana Maria te biso tokoloba te nani akoloba wana bana ya Nzambe loposo moko na Yesu te to longwa na ino na mwa bonyama wana c'est-à-dire ezena makambo ebele lelo biso tokote yango lisusu te. Rien que soko bato babandi ko comparer, rien que soko bato babandi ko comparer lelo bakomona ete etinda ya nesongi nzina fumukuzu kya muzana panda na ngola ezebe pona koluka bolamu ya bato. Mais avec Josie lelo 9 millions de morts hein? France a mobilisé lelo soko 350 militaires, 2 hélicos, tala biloko ebele po baluka be moto moko. Moto wana pa bomi soko bato mine ya pamba na ba blessé. Biso ba indo 7,9 millions de morts commandités par les impérialistes ba européens. Chapeautés par les États-Unis, c'est reconnu au vieux sud de tous. Maintenant nyakolo moto akoloba te tozeba bintsekwa tozeba ngungi bampese ebe bangungi matanga te bakoboma ndenge balingi
ngintsekwa bakoboma ndenge balingi bango deux personnes soko bakufi bato bamobilize armée mboka yonso paralysé po bato bakufi tolobi na lelo tokoki tonganga te me bokompare kombo ya yesu nde esali bashege lelo te tozwa kombo ya fumuki mbango lokola slogan te tozwa kombo ya fumuki mbango lokola slogan te ndenge namoni na bamituna ye bokomeli ngai awa tozalaki kopesa fumukusu raison mais depuis akota na président Kabila nde tobaya ye ntango opesaka fumukusu raison salaka nini etumba lobi kwa loposo moyi ntango oyo yo lobi ozalaki kopesa fumukusu raison osalaka nini na etumba lobi kwa loposo moyindo opesaka fumukusu raison dimanche okendaka église kobelela yesu lelo naze komona bato ebele yango tolobi kombo fumuki mbango soko bozwango lokwa slogan napesaki ndakisa ya goligoso ajwe liyanga na ye soko abeti libaku lokwa bolingo eza esika akotanga kombo ya liyanga na ye soko mikwana aze kofivre na tonton Roger ekomi libaku nyonso tonton Roger atika na mafuta mbila tonton Roger mokolo kokoma soko na tonton Pablo kombo pe changer soko abeti libaku tonton Pablo lelo bana babimi na mikili ya poto biso bana bilaga ya mfulusi kimbango biso nde bakitani ya mfumu kimbango me dimanche akendaka église dimanche akei église bakei koteya ye Noé bakei koteya ye Yawe combattant zeko kotombola photo ya mfumu kimbango azena tashubiri po vendredi fois kenda mosquée te okoki tobundela mabele en état chrétien okoki jamais kobundela mabele en étant christianisé jamais po christianisme nde ekomplota mpo ya koelimine fumu kimbango christianisme nde ekomplota mpo ya koelimine fumu kimbango 30 ans na boloko ajwa mwasi ya moto te ayiba eloko ya moto te bana na ye batikala lisusu komona ye te e na kamwaka mpe na bango bana ntango bazali koprone fumu kimbango lokwa mwana mosala mwana etinda ya yesu me bokoki kokompare te fumu kimbango azali kotambola na bomoi na sete na motu yesu na pasi ya sete tetanose babeti na 10h na 14h alali mpe metika ye moke avant tokoma 15h adoki wana masolo na bino boyebi alali tato koki olongola kenyo ya makila pene na ngate me yo yaki pokufa kobango kufa poni me fumu kimbango babomaka ye te akufaki mokolo alobaki na kozonga lobi na 15 te wana bakobeta te wana bakoloba te mpo ya bino fo bakumba bino président Kabila akenda bamécanisme nini bapesi bino oyo ekobongisa mboka oyo pétrole na maboko na bango or uranium coltan bomengo yonso na maboko na bango cahier de charge na bapays yonso ya Afrique balongola lisuba po asimbaki pétrole esika bafrançais bazali koexploite pétrole président de la république akoma te lokola lisuba mekaki korevendique président élu démocratiquement na Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso abeta ye mandoki babeta bombe te na capitale lelo président Denis Sassou Nguesso ngwanzami esika nini barevendikaki barenversaki pouvoir oyo ezalaki eli te mongongo na biso peuple noir epesaka te donc yango tolobi bosilikaka te ntango mosusu bozali konganga mpo mondele azali na nsima na bino azwa bino babande magnétique bozali korepete oyo enregistre na bacerveau na bino ayebisi bino président Kabila étranger boye bolobi étranger balobaki na bino Eduardo Santos moto ya Sao Tomé Principe Eduardo Santos moto ya Sao Tomé Principe étranger balobaki na bino Omar Bongo Dimba moteke ya plateau na biso awa na Kinshasa soko na RDC bino pe bo répéter Omar Bongo Dimba balobi Denis Sassou Nguesso moto ya Équateur na biso awa bino pe bo ndimi bo répéter ba bande magnétique
boze kosala eloko te kouta na vi na bino. Lelo na bakoko ngwanda bakomi ba donneur de leçons. Ala kisabino li gablo ye ya tikaka ye moto azalaka na souci ya peuple soko zairwa lelo peuple congolais atikaka nini. Lelo komo bimisa kombo kanambe abotama te tolobi azali lipasa kabange ezali kaka lipasa epai ya baswahili pa baluba balobi kabanga bolakisa kombo na ye ya lipasa te lelo bolakisa te. Mais kanambe génocidaire occupation baterme ye mondela kotisi na baservo na bino. Nzoka Afrika ini nde Afrika ya bokasi. Union fait la force. Te bazeko kabola. Tokoki kozala malamu te na Rwanda. Tokoki kozala malamu te na Uganda. Tokoki kozala malamu te na Centrafrique. Mais pas ina bango. Moto salaka na France, afandaka na Belgique, akokota sans visa. Bati abiso ba ennemi. Ata bamboke tutani. Deux capitales les plus rapprochées du monde. Kinshasa, Brazza. Mais toze lo kwa binemi. Toze lo kwa binemi. Angola, o ezalaki mboka moko lelo na RDC. Na Congo Brazzaville, na Cameroun, na Sud Gabon, Rwanda na Burundi, Royaume Congo. Lelo babimisa yango ba mboka batia biso binemi. Batia biso binemi. Loko akuna colonisé par des Portugais, basé ko ba Portugais. Ba Congo e bongwani, elobeli e bongwani. Azeko zwa moto uti na République démocratique ya Congo, loko l'étranger. A respecté Portugais, m'a sacrifié Congolais. Ndeko na ye moyindo yango bakotisi te na bino mingi bandeko ya diaspora boze kokoka te kosangisa mbongo po kosala ata baizine ekosala bajus naturel po ya peuple congolais. Mais soko esengi mokolo wana bofinanse po bato babima basala désordre boze kotinda misolo bakabola na bato ya zododo bapie basakaje tele koye tokolikia ezele ko ya fumuki mbango moto kopela ezanga almet ingeta ba français barobi ba russe babatemi na sima ya ba gilet jaune. Ce n'est que le début du commencement. Ezeka ke bandeli ya mobanda. Le début du commencement. Loba biso tozanga personnalité. Loba biso tozebi ntsekwa elakaka ne songianzila. Soko toze bato na makila na mai. Lokwa bango. Mokolo moko ekosila. Mais quand angai na yo moindo tozwa conscience. 4 personnes bakufi na France. T'as la mobilisation. 7,9 millions de morts. Bilan y bataka record na mokili. Tel les alaka revendiqué te. Soko bolingi botala yango, lokola bokomaki koloba makambo ya esclavagisme mingi, ba détourner bino, ba tindi bino na politique. Système ya bonne année passée coûte bien. Bonne année auto souffrir, mais ce que tu commis l'année prochaine, bonne année les cas qui coûtent année passée toi qui coûte bien. Tant que si tu somba qui biloko, tant que si tu somba qui bilamba ya ban. Tant que comme alisu na bonne année wana, beaucoup misi bonne année yebo fingaki. Ah, bonne année trop passion non c'est trop. Y année passée coûte la qui bien. Mais to sala qui na bino année passée bolobi, bonne année mabe, y année passée bien. Ndebo koloba pe kaka bongo na ba président. Bobengaka Kadhafi dictateur. Dictature na yango salaki carburant na moins $1. Lelo botiaki démocrate na Libye. Gaz e koma ya koluka. Mais bosalaki yango, impérialiste bosalaki yango po bo gérer pétrole ya Libye.
gaz ya Libye lokola bozalaki na limite na période ya président Kadhafi. Laurent Gbagbo tango alobeli café, tango alobeli makasu, 80% ya fabrication ya coco, soko ya coca bolimbisi eze makasu. Cacao ekoutaka na Côte d'Ivoire, mais chocolat c'est elix, pas ba ivoirien. Ba français nde bakosakanaka na chocolat. Tango Laurent Gbagbo alobi lelo ye wana na CPI injustement mokili yebi baindo bayebi ke bakanga Laurent Gbagbo po ya nationalisme ba discours ya ye ya komaki ko prononcer nani azeko revendiquer te boponaka Ouattara oya soka tena ba élection batindaka bebino baindo soi-disant intellectuel bozoi mwasi ya président Gbagbo première dame bozeko sakana bo pikola suki mabebola kisa na public na robe de nuit mabe ba imposer bino bo sakanela ye bo humilier ye mais ba protéger Sarkozy assassin ya président Kadhafi ba protéger Bush assassin ya Saddam Hussein ba John Kerry lelo ba se protéger ba commanditaire ba assassin à Mosé Kabila bolanda de kona bango mondele koloba décision ya assassinat ya président Kabila et zo maka na Belgique ba kay ko valider yango aux États-Unis tango sengi to kanisa makambo ye ba kumbi bino na division un tel azé rwandais un tel azé ougandais un tel azé nini Rwanda koki a colonisé la République démocratique ya Congo vraiment vous êtes sûr ce que c'est le pangote oyo mindele batia po ya koluka kobimisa bomengo yeba ko ibaka na République démocratique ya Congo tokoliki alokwa tozongi na etando biso tokoloba ata boko kana to uta na tombo tokobanga te kozonga kasi susi alaka te poto zokisa mitema ya bino susi alaka po ensemble biso na bino toluka kotonga Afrika ya sika totonga boindo ya sika yango totia mfumu kimbangu lokwa ndelo totia mfumu kimbangu lokwa mokoloto totia mfumu kimbangu lokola état d'esprit kozala ya baindo nesiko kenda kopona Martin Fayulu nesiko kenda kopona te mfumu kimbangu état d'esprit soko to tifu mukimbango état d'esprit okobenga lisu rwandais munguna na yote tokoyeba ke Afrika tokotonga yango na bosanga soko kuna balobaki na nkota na bango union fait la force biso tolobi bosanga ni kosala ka bokasi ya bato tolobi kimi mfumu kimbango balongo pe bankoko